avec audace ya makambo musala nzambe boyebi nde na bafinga ngai bapapa eki bazana bapapa Yves oto banana ba musala nzambe bazo finga nga nazozala emilie bazoloba de n'importe quoi mais natika kite na se focaliser ki na mama nzambe na baki na kosala pona koloba que tina na ngai ya koloba lelo liboso ya media ya famille dans le Seigneur nde na bengaka biso nyonso oyo toza partout na monde entier ezali na ye ko se justifier te bref eza kaka ko éclaircir toye juste ko éclaircir na makambo oyo elekaki mutu na mutu aza na ndenge na ye ya ko comprendre. Donc na moment oyo peuple de Dieu bandeko oyo babetamaki mabaku bazalaki choqué na kokaki te koya na moment wana mbala moko na réagir dans ce sens-là. Maintenant na koya pe koya te na moment bango bazo se satisfaire bazo sala ba série na bango ya ba émission en afale non atika bango. Je voudrais connaître une fois de plus le pardon au Azali Koseng. Ezali en reconnaissant que maloba lobaki et bande ko engagé yemoko et betaki bato mabaku ou le pardon ezali par rapport ya oyo alobaki na kombo ya nzambe alors que ezaki ya nzambe te. Vous êtes sur Top Media TV. Question du polémique qui est autour de la déclaration de la prophète, la déclaration de la foi qu'il a eu à faire lors de la période de la maladie de notre regretté pasteur Di Mario. Alors, c'est un débat que tout le monde est au courant, il sait comment ça s'est dit, comment ça se parle sur les réseaux sociaux. En tant que servant de l'Éternel, conduit par l'Esprit de Dieu, il n'a pas voulu réagir directement. Il a prévu organiser un moment où il sera face aux médias pour leur expliquer, pas pour se justifier, mais pour enlever l'équivoque, pour enlever la confusion qui est en train de déranger la plupart d'entre nous. Donc, c'est pourquoi nous réunissons en ces lieux. Nous vous demanderons d'être ordonnés, disciplinés dans les questions. Et avant qu'on passe au jeu des questions-réponses, nous allons d'abord laisser le micro à la servante de Dieu qui va nous présenter toute l'équipe qui l'accompagne et pour un mot, parce que ce qu'elle dira, c'est ce qui fera à ce que tous auront la question. Voilà, mais elle a quand même droit à une parole. Voilà, une parole. Et la présentation des hommes de Dieu qu'on va accompagner après. Discours Tanga, la média News Oyoza Awa, puis la ordre par rapport à ma question. Bien sûr, à la parole. Bonjour à tous. Bonjour. Shalom, shalom. Je me présente d'abord avant de commencer. On a peut-être je suis la prophétesse Jeannette. Oyoapi lelo na ndimi pe na lobike ngonga ekoki pour que na telema na loba par rapport à makambo nyonso eleki.
Mais avant de commencer, vous allez voir, vous allez constater que Nazana Barasani Azambe, la gauche et la droite Tangai, où on va présenter dans le bango, avant que tout banda, la gauche Nazana Berger Samuel, et puis Nazana prophète Michel, et puis la droite Tangai, Nazana pasteur Albert, et puis prophète Espoir. Donc voilà, dès au roi puis tout ça maintenant on a quatre sika pour répondre à ma question la bino poser biso. Merci. Parce que déjà vous le dites bien que vous avez des questions, mais quand même la prophétesse va introduire au moment où. Alors avant à introduire au moment où nous allons présenter médias où awa combo à chaque presse et il y a ordre autre groupe, c'est la question. Nous avons Kapach TV, nous avons Aïcha Okoko, nous avons Eki Bumba, son premier TV, nous avons Super Promo plus 243, Yves Epan, nous avons Top Media, Tadi Ngalapa, nous avons Alain Ndele, NTV Nouvelle Tendance, nous avons Africa Elendi, CNTV et Chebiso TV. Ce sont les 9 médias que nous avons ici pour l'après-midi. Donc, nous allons donner des questions par rapport à Ordre Odotangi Awa. Dès qu'elle finit, nous allons commencer. Il y a aussi Exemple TV qu'on vient de nous flasher. Je pense que Baza déjà Awa, 10e média. Alors, pour répondre à la question, selon ordre chaque média aura au moins pour un premier tour 2 questions au moins. Et nous verrons s'il y aura possibilité de donner un deuxième tour, 2 autres questions, et par là nous allons arrêter. Alors, nous vous demandons d'être. Je sais déjà que vous êtes. Ok, merci. Na cause à la social pour na koloba que tina nangai ya koloba lelo liboso ya média ya famille dans le Seigneur de na benga biso nyonso o toza partout dans le monde entier ezali na ye ko se justifier te bref ezakaka ko éclaircir toye juste pour éclaircir na makambo oyo elekaki mutu na mutu aza na ndenge na ye ya comprendre makambo mais mutu oyo azali mieux placé ya koexpliquer likambo yango ndenge ezalaki ndenge elekaki ndenge elobamaki ndenge esalamaki na bapense nango ezali ngai oyo mutu nalobaki yango. Donc je suis là aujourd'hui pour na koyeba koéclaircir likambo yango elongo na basali ya Nzambe. Et puis ya moboko ya mutuya ezali que la Bible nous dit l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Donc ya mutuya ezali après tout ça na début na fin ya makambo nyonso ezali basé na pardon. Merci, que Dieu vous bénisse. Bonjour à tout le monde, hein. Servant de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Et bande connaissance presse la caméra que j'aime beaucoup, on a plus de beauté. Je me présente, je suis Aïcha Okoko Network, les chaîne YouTube Nabiso, nous sommes tout à la cas. Ma question est libre, pas servant de Dieu. Parce que tout à l'heure, on a lundi bien, vous voyez, c'est que mettre temps et circonstance, c'est Nzambe. Mais tout c'est comme moi, on se sont collant. On se sont moi bistier déjà. Parce que c'est ce qui a profité aux zones de la terre. On a banano, le sont déjà collant ailleurs, on se met cycliste, on se met déjà top. Oh, il y a déjà aux zones de la déjà. Nabikni, hein? Merci Vipan. Question liboso na poser yango wana. Yami balé na ko découvrir quand na kati salle awa kenan oyembaka. Yami balé za na tuna ya liboso wana soso sombi parce que yebi contenu na ngezani na ngina loba. Donc emulaité. Yo répondre ngaka au sombi to sombi te.
Yami Balé Zali n'a que découvrir que pour la chantre de l'Éternel, et ça 40e album, premier album ou ça deuxième album. Mais il y a l'Iboson qui va te boire Zebayo Kapinza. Prophétesse Jeannette, au sombi collant, au sombi bissier, au sombi nini, po, au so zongeli de Jeanne Dombolo. Babot, bakani non te, merci. Vraiment, merci beaucoup, mamie. Merci beaucoup. C'est la question de ma classe. N'invite ma question, n'engue bandeli pour n'engai. Non, n'a yoki ma question pas tout sous-souté. Mais question pour n'engai est la meilleure question. Il y a conférence de presse. Parce que déjà, tant on a bandé Koya pour nous répondre, c'est vrai que moi. Kobanga ezali moi frousse ndetu baka nazoye baté ezala ndenge mais tant maman poser nga question na eseki singa donc elongo lingai moi kobanga tout et tout onazala kinango et puis singa esengo donc alati singa casque ya rochanga na kimia donc alati singa casque ya opesanga sko makasi ya ko répondre na ba question o ekoya na siba. Donc, question pour répondre à ma soeur Aïcha Okoko. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Et na bande konyo so bazo landa biso. Question pour répondre à bango ezaki. Excusez-moi. Question osa bien. OK. Na sombité na sens wana. Na sombité. Mais maman nyonso azalaka cycliste nae azalaka kola nae. Réponse tanga ya mwana. Ah OK. Tu réponds bien au sommité quoi ni? Bon, na sommité parce que na kokyo sombate. Donc déjà tellement que na goûta Zambé et na zomona tellement ni ne kozon sanga na sima. La Bible nous dit rien ne peut nous séparer dans l'amour de Dieu. Donc même ni maloba na ngai on a bien c'est na mona ngamo ko kabulanga na Zambé. Donc, na sombité, pe na sombate, pe na motika la pe koluka boyeba pe prix na voté. Donc, maintenant ndenge ya ba maman na zakalango. Vous allez déjà. OK, merci. Merci beaucoup. À ton album, pour la mon album les autres. OK, question ami balé, wana ezali single nangai na sala ngo depuis. Alors le coup là tant mingi comment on peut ça manama prière koluka nzambe ainsi de suite et ça là que bébé sanga va voir ma casse. Alors pour na boyemba beaucoup tasto studio et comme il a un problème. So na lobi que mikolo na il faut na se concentrer na lokana yemba na obonde la malamu. Mais au monde a que notre temps au bandoluka obonde la malamu wana bandino na se mettant au Saint-Esprit molimo ya kabumata et bandi occupé le sous-souté koloba que yembale et memi ombala moko na ba dimension tout et puis voir échanger. Donc de temps en temps voir ezobé ba menebi que na ngolo nzambe to sala ka effort ya ko luka ko sala bon par la grâce de Dieu. Merci maman. Merci beaucoup Aïcha Okoko, je pense que vous êtes satisfaite. OK, merci. Nous allons appeler Super Promo plus 243 Yves Ipan. Voilà. Merci. Bonjour na bandegoni surtout à média. Bonjour na bassin nzambe baza devant biso. Bonjour. Voilà, c'est Yves Ipan, Super Promo 243, émission de Minorité chrétienne. Voilà, juste j'ai deux questions pour la servante de l'Éternel, maman Jeannette. Voilà. Pourquoi qu'on pesa biso débat au lieu aussi un pardon peut-être na bandeko bazaki blessé bandeko yo bazaki un peu yakolela na musala oyo salini nzambe be na habitant des émissions de salina yo bana nzambe bazwa solution mais tant on sali mabe pourquoi pas ko senga pardon que au sala ngo débat et aussi bandeko bazali liboso basena nzambe pourquoi inviter bango bazali liboso na bango tout monde bango na fiche na yo et expliquer biso et pour que tout côté dans détail mususu ba question je pense que réel susu na débat na biso tozana ngolelo. Voilà, merci. Merci papa Yves la question na ko répondre boye tant to bandaki na lobaki eloko moko na lobi close ya conférence na biso alelo na ebandeli na suka nango ezali basé na pardon. Ce qui est aussi le débat,
ezali parce que tant makambo ebimi kaka bino bandeko na biso ya média bobengi ngai ebele bozali koluka ngai ebele yakina ya korépondre par rapport ya makambo oyo ezalaki kolobama oyo biso nyonso toyebi. Alors lokola bozali bato déjà oyo tosalaka na bino mosala nakokaki koya te directement na répondre bongo parce que eza lokola balobaka soki omoni soki moto azoswana na moto aliboma ye pa komi moto aliboma nabengi peuple de Dieu batama boma te, je m'excuse. Alors na sens mosusu nakokolobela eza que na couple ezalaka soki mobali amati il faut mwasi akita, soki pe mwasi amati il faut mobali pe asala nini akita, soki bato mibale bamati ensemble esalaka bombe. Donc na moment oyo peuple de Dieu bandeko oyo babetamaki mabaku bazalaki choqué nakokaki te koya na moment wana mbala moko na réagir parce que tolingai to se comprendre te falaki kotika bango mutu na mutu s'exprimer et en même temps aussi Nzambe ayebaki le pourquoi est-ce que a permettre tant au nyonso pona yeba nani azanani et puis nani azanani te. Donc c'est un peu ça parce que nazala la confiance à bato tellement et toza biso nyonso to monaki makamndenge lekaki ozomonaki basali ya Nzambe bazosala bakomisi yango lokola série bakomi kosala basérie ya baémission. Donc j'étais surpris dans ce sens-là. Maintenant nakoki pe koya te na moment bango bazo se satisfaire bazosala basérie na bango ya baémission ana fallait non natika bango baloba oyo nyonso bakoki koloba et après ndena ya korépondre na nsima. Donc na minute wana nasalelaki femme sage parce que mobali azalaki likolo nga mwasi fali nakita natika nanu kanda mobali esila nsima na ya vers mobali nde na présenter excuse na ngai. Donc voilà raison na ngai vraiment ya monene oyo esali que na sangisa bandeko pour que message ezala dispatcher mbala moko ezala teke na leki na chaîne na lobby na leki na chaîne na lobby na zape mutu quand même na olimba. Donc c'est un peu ça par rapport à la question. On a évité ça à répondre. Si vous avez moi question par rapport au Tolobawa, maman Jeannette, au solo Nzambe lobi nini par rapport il y a esprit aux qui dans ce jour là, aux qui animé l'esprit nini. Nzambe wana solo na ye alobi lisusu nini pour na Arthur Salemaki. On est comme troisième question, deuxième non à répondre. Et là problème c'est que la série de questions. Bon, on vient de me signaler, Tolingi, Totika, moi, livre au choix. Il y a ma question. Parce qu'il peut y avoir un médium sous-sous, il n'y a pas quelqu'un pour poser la question, il y a justement le caméraman. Alors, on ne pourra pas faire comme on a prévu. Et en autolobby, on laisse les livres au choix. Donc, vous vous présentez, vous venez, vous posez la question. Pour qu'ils soient quand même un peu libéral, quoi. Et en plus, nous demandons à ce que les questions soient les plus pertinentes. Vous voyez dans les réseaux sociaux, tout le monde a besoin de comprendre. Mais ceux qui, dans la minute où vous posez ma question, où la pertinentité, il y aura encore des zones d'ombre qui vont rester. Vous mieux éclaircir tout ici. Lorsque vous avez une question, que ce soit vraiment une question, c'est ce que nous vous demandons. Alors, il y a la continuité à Papa Yves. Question à mi balena nous allons répondre. Oyo papa lobi pour na basali nzambe. Pourquoi basali nzambe tout autour nanga? C'est vrai que basali nzambe tout autour nangai bomoni bango eza par rapport pe kaka ya makambo pour naza mosala nzambe. Ce qui siko ezali na makambo esengeli que lokola conférence boina je pourrais pas faire ça seul. Et aussi tandis que bazape basali nzambe o basoutenanga nga pata bomona bango na caméra te bazape basali nzambe o basoutenanga pe basoutenir nga pe mingi par rapport à makambo eleki. Donc je pourrais pas venir seul pour bango pe bazana makambo ya koloba par rapport kaka ya makambo yo eleki. Donc c'est un peu ça. Neti question opposée nga wana je pense que ceux qui okoko sunga o kandelango comme ça basali ensemble toza to répondre à nous ensemble pour depuis la manière où l'on solo wakanga. Oui, alobi pona papa Yves alobi question à auto poser awa oyo
que l'esprit là qu'il avait animé. Alors bien reposer en gros sous pour va comprendre. Ouais, pour Moussa Nzambe moko à répondre en gros. Voilà. Donc n'habité et zalana Moussa Nzambe moko on a ko répondre par rapport à question à Tunaki dans le baki boui. Nzambe a ebisi maman Jeannette nini encore après mort ya papa na biso Guy Marie pour atiki biso. Obi ozui temps ebele ya ko sambela pour que Nzambe répondre yo. Nzambe wana a répondre nini pour papa Guy Marie atiki biso hier awa il y a 40 jours depuis qu'il atiki biso. Voilà, Nzambe wana ebisi sous nini et puis ozaki animé na esprit nini pour za assurer ndengo pesa biso assurance wana. Voilà. Monsieur nous allons répondre. Merci beaucoup. Moi, c'est le prophète Michel. J'aimerais répondre à ceci. Je crois très bien lorsque maman a fait la déclaration, il avait plutôt engagé le ciel concernant Malobaya Bimisaki. Je ne sais pas ce qui passe, que tout un peu d'internet, nous cherchons souvent à interpréter des choses. Il avait engagé les ciels. Cela veut dire Moussa Nzamba Lobi, Mikambo, sinon il est d'abord engagé Lola. Alobi, sinon à ma parole, il y a Lobaki. Mais la Bible dit quelque part, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La deuxième des choses, Bible de la même manière que Lola et Kabwani na Mabele, de la même manière, ma connaissance est au-dessus à ma pensée na biso. Ça veut dire, na moment wana, Lola et Bakinini, peut-être après 2, 3, 4 jours, notre cher bien-aimé a quitté biso, ou bien, pour comme ma maman a quitté Kokufa. Mais le Seigneur a voulu que Moussani na Ewana a qu'une manière moko, mais rien ne peut nous dire que non, Malobao et maman Alobaki, peut-être Zambaboyango, moi je peux dire, l'esprit qui avait animé maman, c'était l'esprit de Dieu. Où il y a l'ancien qui ne devait pas dans Zambé et le Seigneur avait fait rien que sa volonté. Ok. Bonjour dans collège et serviteur de Dieu et puis bonjour dans les téléspectateurs toutes vos occasions à la biso et corporation Mobimba Presse on a Alain Délé nouvelle tendance télévision. Alors préoccupation en avant question ils allaient je voudrais plus ils à la face de maman Jeannette parce que l'autre fois lorsqu'elle a pris le courage Azaki Emoko c'est vrai qu'elle n'était pas accompagnée Azaki Emoko n'a papa et qui. Alors, question dans les aboués. Tout à l'heure, en parlant, lorsqu'elle a commencé son exposé à lobby, il a eu le temps d'observer ce qui s'est passé. Tout autour, il y a des propos OEE à Bibisa qui va engagé Kakaye Moko. On a tout à l'heure, serviteur de Dieu, qui s'est sous et ben on engagé Péciol. Tout le monde, après qu'on exposé, à lobby Nasuka, a Sengi pardon. Je voudrais connaître une fois de plus le pardon au Azali Koseng. Ezali en reconnaissant que Maloba qui est engagé Yemoko et Betaki Batumabaku ou le pardon Ezali par rapport ya Oyo Alobaki na kombo nzambe alors que Zaki nzambe te yango nde à reconnaître yango et à sengi biso pardon on a question à liboso pour toi quand même toujours qu'il y a pardon par rapport à quoi qu'est-ce qu'elle a fait pour demander pardon. Parce que pardon pour Ebima, il faut que reconnaître réellement qu'il y a ça là qui m'a bêté. Mais si je reconnaître qu'il y a ça là qui m'a bêté, je ne vois même pas pourquoi existence il y a pardon. On a question dans le bosso, on a deux questions. Est-ce que je peux d'abord répondre avant que vous continuez? Oui. Ok, merci. Pardon Nangai, nazo senga na peuple de Dieu, ezali pas parce que naloba ki soki papa na biso ki Mario akufi ngai naza mosali azambe te non mais pardon na ngai nazo senga parce que nalobaki nazongi mokili donc juste quand na parti wana juste na parti wana parce que les enfants de Dieu ont été touchés basimba maki ba oyo balingaka musala ya Nzambe nde bamonaka na sala ka musala ya Nzambe
ba o bazomona ndenge nazo se battre pona bilenge basi lokola ngai babima ba o bazomona ba misala tozo sala ya kinzwanga nazokende ba village de construction ainsi de suite bobimi na balabala évangélisation ba maman ba papa ba yaya ba leki ba leko. Alors et bande ko sala bango pasi parce que ba omona musala o tozo sala ba ndeko bazo bongwana et puis kokoma kino na village esika oyo wapi ba pasteur ya minene o bazana ba mbongo bazana ba pasteur pembele ba pasteur adjoint ba ko tinda ba kendo sala ba mission bazokoma bisika wana te que non ba chef coutumier azala toucher ba te ya chef coutumier sango malam pour que à se repentir bazo sala côté mais par la grâce de Dieu biso to komiti wana et to te ni lo banzambe kana mokie otoyebi et chef coutumier simba mi pe abongoli motema sko bana na nzambe batali musala nyonso nazo sala wana ya lelo na lobaki non soki eloko bo esalami te ngai nazongi mokili donc bazalaki touché nango ya lobaki la sœur Jeannette okoki kostikate okoki kozonga te parce que nazali lokola moto azo pasola nzela en disant to loba la vérité na miso bandeko nyonso bino nyonso boza témoin boza bandeko ya média bosala kamsa na bino na génération na biso ya lelo eza ko s'inventer avec toute l'humilité la génération na biso ya lelo ya mo ya lelo je suis la seule fille oyo azotelema mwana mwasi azotelema avec courage avec audace ya makambo musala nzambe boyebi nde na bafinga ngai bapapa eki bazana bapapa Yves oyo banana ba musala nzambe bato bazofinga ngai nazozala emilie bazoloba de n'importe quoi mais natika kite na se focaliser na mama nzambe na baki na kosala na etala vie na ngai pour na mama nzambe et na continuer qui marche na ngai peu importe ba injure et lelo biso nyonso tomona ndenge ezopesa ba résultat na sima mokoma na ngai tozomona ngo alors nazali mwana mwasi oyo azwaki courage wana parce que batala mwana mwasi yango na mosala nyonso asali aya koloba tout d'un coup que azonga lisusu donc bazalaki choqué na chokaki bango. Voilà pourquoi je m'excuse pour ça. Merci beaucoup parce que le pardon te comprendre parce que enfin sans c'est pardon on a na ligne na la deuxième question nanga peut-être j'aurai occasion peut-être la troisième question prochainement to après bande comme sous question to comprendre prophétesse Jeannette tout ce qui s'est passé tout autour na yo au Kendaki j'aurais appris que c'était au mona qui en a ndoto selon orientation aux qui pas un Zambé. Alors est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé réellement? On se trompe pas qu'il y a un message na cible. Il y a un message on Nzambe appelé ça qui au cas qu'on interpréter en côté pour que tomber sur le pasteur Guy Mario ou bien ezala ki yo moko lokolo monde peka mutazo bela ayebana kizaki yango yo moko par sentiment na on courage parce que vous êtes quand même courageuse. Yo moko on s'est décidé que ngana okende une de vers yé to yeba parce que meka corrélater c'était quoi au juste? Merci beaucoup. Papa ale okana ki ngalelo. Franchement question yo nayebi que papa équipe Bumba aza journaliste mais na olinga question yo to répondre ngona ngai na ye po ye mutazo mema mukumba makambo nyonso ye mutaza en tête ya makambo yo. Je pense que papa ale nayebi te so ozala satisfait pour olinga na répondre na ba question mais nga na osenga to répondre on a papa eki pour papa eki ayebi soki nga na yebaki papa wana tote ayebi soki nga na yebaki nouvelle wana tote nga na yebaki nouvelle wana te na lamuki na en fait na butu na lali nzamba azolakisa nga makambo nyonso wana mpona ozala toko kokende mosika te. Alors quand na lamuki na tongo nazalaki déjà na programme ya émission na papa ekibumba. Dans la commune na plateau na ye na kutaki frère moko azalaki wana na bande comme sous bazalaki wana je pense bazali kolobela na yebi susu te ezaki makambo nini Mama Chako. OK maintenant tant bazolobela makambo mama Chako nde du coup
comment likanisi wana ya makamna mona ki na butu ezongelinga na banzo beta isona bi papa na loti ndoto bazolakisa ngai bazoyebisa nga d'abord que nakende kobondela mpona moto aza mwana mobali akokufa na nsima ya ndeko moko ya théâtre auta ekokufa ezalaki nani ndeko na biso moko ya théâtre papa Dadi Kitambala yenda akufaki ya suka selon ndoto ndengo explikaki ok bazolakisa ngai que or nani bazolakisa ngai ke akokufa après Dadi Kitambala et puis moto yango azalaki mwana mobali mais non ntango na bandi koexplike songe wana ndenge ezalaki na motu namonaki donc ozomonaki na kati ya ndoto bazolakisa akufa après Dadi Kitambala or Dadi Kitambala aza motu ya théâtre et motu wana bazali kolobela aza motu ya théâtre benga nayebi ye te nakendaki vers ye nde napesaki explication na video na ndenge nakotaki bayambi c'était pas facile pour bayambanga bato oyo bazalaki wana otutotu babandaki komurmure na présence na nga mais moto toyaki na ye akoti ti ayebisi mwasi ya moto wana alobi nzambe atindi mosali na ye aya koprie mpo na ye donc na vision ere na koti na bandi koprie mpo na papa wana asi akufaki ntango na bandi koprie mpo na ye nde aye kozongisa souffle alors ntango na bandi koexplike papa eki nga nazoloba papa eki na mwanaki asimbi téléphone je ne savais pas que azoluka image wana nakanisa peut-être azotiatie na ye nde aye kolongisa image alobi mama tala image oyo ntango namoni image wana nakangi mbala moko nalobi exactement moto namonaki na songe na ngai yeyo après natuni papa eki azalaka wapi ndeko oyo nga alobi papa eki il faut tosala programme tokende ko nakoma kuna na boye parce que nazobanga nazoba message ya lolengo oyo ebele et que bato bakufa ebele à cause ya namoni message nakei te mpona kobondela nabengi te mpona koyebisa moto wana bato bake soki namoni message mpona moto nzambe atindi ngai ezala ekozala obstacle na kopréféré nakende nasala oyo nzambe atindi nga epuis nazonga oyo eza ntango tokomi cela ne veut pas dire que ndenge bomonaki na baimage ndenge bato ebele balobaki non bokomi eza lokola motuka olamuki na tongo odémarrer mutuka ochauffer mutuka na otokoti mbala moko odémarrer quand vous osimi nzela okende non bozalaki te bokoki oloba makambo boyebi te et puis boza koaffirme yango ce n'est pas bien ntango tokomi tobondeli tosilisi prière na biso toexhorte après avoir koexhorte nde na bandi koprier mpo na papa nasalaki ba déclaration wana na bonzoto te parce que makambo nzambe makambo musala nzambe mutu moko te a proclamaka lobi ngai nde na okende boye kosala service so na komi wana na koteya vers boye oui c'est vrai que ba prédication to préparaka yango mais makambo toyaka koloba na kati ya prédication ou ba déclaration toyaka kosala ezalaka na moment wana Saint-Esprit oza animé na Saint-Esprit azotia maloba na kati na ondo bandi ko déclarer maloba soki oza na foi parce que Bible ezoloba quoi la foi est une ferme assurance moto aza na foi aza na makoki ya koyebisa montagne longwa akende de l'autre côté parce que oza na foi niveau ya foi ya bato ekeseni na yaki te pona yebisa naloba na caméra que papa eki soki nalobaki papa eki azwanga parce que na tiaki nzambe à l'épreuve ya kolobaki na yebi naza na foi naza na confiance ya nzambe oyo na bondelaka et puis oyo nzambe oyo naza na ye na confiance wana azali maître ya temps pe ya circonstance
aza mokeli na nyonso aza likolo ya nyonso to zongoka na angle tozwaki te biso nyonso toyebi ka ya papa Guy Marie balobi ke ner na ye basukaki makila ezali kobima na mututu et tout sikoyo lolenge ya niveau ya malade ya bongo okendeka kotelema oloba pamba boye soki oza na nzambe te parce que moto akokangola malade ya bongo ezaka nzambe moto akostope hémorragie wana ezaka nzambe moto akoki kokangela oyo mbonge etosa ye mipepe etosaka ye ezaka nzambe donc nazalaki na foi na nzambe oyo abengi nga ti lelo foi wana ezali ce n'est pas que esili non foi ezali nazalaki na foi nalobaki yango avec conviction peut-être ma paix ezali que ntango nayaki koloba nazongeli mokili mais mpo na foi mpo na makambo nalobaki j'étais animé par l'esprit de Dieu donc bref ndenge natika yango je pense que eza pratiquement impossible napesaka batémoignage nalobaka survie wana ya kala ndenge ezalaki mabe nalakisa bana na nzambe ke bokoki kosala yango te bilenge nabenga bilenge basi boya tosalela nzambe botala makambo na bandaki kosala ndenge ezalaki boyeboyeboye je pense pas que je pourrais dire ça parce que bible ezoloba soki balobi babisa bino makambo basalaka na kuku bokosala nini bokosepela na bango te donc soki ezaki na bongo bango te soki eza so makambo ya kuku te komi makambo ya pole donc moto aza na pole aza moto azotambola na nzambe moto aza na pole aza moto azotambola na kati ya lumière comment est-ce que nga moto nazotambola na pole naza na kati ya lumière naokomisa makambo nasala na molili naosepelation na makambo ya kala non moi je pense que peut-être question wana avant de poser yango est-ce que prophète Jeannette Amoto yebiye est-ce que azanani mais je pense pas que donc tout la prophète Jeannette azanani pour vie na ngai ezala étalé ezalaka étalé pour la gloire de Dieu donc réponse wana na répondre bongo et puis pour la question ya liboso pour na ki pour na basali nzambe olobi que na ebandeli na lobaki na début pe na suka toza basé na pardon toye ko se justifier oui c'est vrai toye ko se justifier mais toye pour na ko éclaircir et puis ko senga pardon donc éclaircissement et puis likolo na mo pardon na se na mo pe pardon donc ce qui va sala nzambe bazo répondre wana ezali penser na yo tokoki jamais ko pekisa yo penser na yo ndenge ozo penser eza ndenge moko pena bato nyonso basala nzambe mutu na mutu ndenge aki ko intervenir na ndenge na ye azwaki yango selon ye na bapense ya mutu na mutu azwaki likambo selon pensée na ye donc tokoki kopekisa bato bapense na bango te mais ya mutu ya moboko ezali nde nalobaki likolo na biso toza na pardon na se na biso toza na pardon donc basala ya nzambe baza ko éclaircir juste donc c'est un peu ça. Comme tout Koloba, Maman Outi Koloba. Vous savez, aujourd'hui, le problème qui s'oppose à l'église du Congo, c'est parce qu'on ne sait pas se soutenir. On ne sait pas se soutenir. Ce qui kaka mutayo ki likambu moko ya mabe pona mutu mongoye. Oliena noa kota na kati ya losambo atuna nzambe. La réalité à makambo de komi batwa sala kangote. Beaucoup de hommes de Dieu ne le font pas. Directement on a montré pour répondre à ba acte peut-être dans les cabos comme les moninga na ministère pour peut-être se faire ça ou bien en tout cas kabayo kandenga zoloba. Toye pona pour répondre penza basali nzambe o basala ki ba life na ba directeur. Mais toye couper sa lumière ya makambo ndenge lekaki pona koloba soki totiki loboko oyo ezo soutenir musala nzambe nous aurons de problèmes parce que c'est une femme qui se donne pour le Seigneur
pendant que toyebi toza na ba fille ebele même dans nos familles même biso na ba famille na biso basala ntambo ozomona yo osala ntambe mais leki na mususu wa mwasi aza kwa neti mutu eza na problème. Mais quand nous voyons des femmes comme ça qui se donnent au Seigneur, bazo soit makoki na bango bazana ngo bazo tiamo na kati ya musala nzambe, nous devons les soutenir. Pour avoir sa opinion, pardon la biso pour la ligne. Exacté pour musala nzamba sambela ki nzamba accompli volonté na yénéga na quitté. Mais pardon la biso ça na maloba, il y a déclaration, il y a moninga na biso na ministère, ninga lobeke soki ngana kozonga. Depuis son temps kosenga pardon parce que l'église est qui blessée pour baïdi misala otamba zo sala na kati na ye akoki te kotika nzambe parce que likambo moko ekomi nde yango wana donc toyete to sala débat to justifier na eloko moko non mais nous sommes venus pour soutenir la servante de Dieu parce que Dieu to va dire savons-nous bien que la servante de Dieu elle est blessée comment on a pas ma caméra sur internet aza blessé et ceux qui soutenir était ça serait empêché pour nous. Il y a une opinion qui est biso tozolo ba pour la se justifier mais tozolo ba poto l'accepter non le ndia machine ndenge ntambe atakola na basaka. Merci.